lelo toko timola toko babo solo pe bo sembo na kati émission tolo bana lelo ba bintsangwema likamba mabele ntsangwema kucha po IGF na musala sala pona ko luka lolenge kani ko récupérer moi misolo à l'état kotaki na balima benga batu kotaki na libenga Tony kotaki na libenga Veye kotaki na libenga Mike Mwaka donc IGF kucha po sengeli koba na ligne na complaisance ezalate trafic d'influences à la terre au salamu ndenge longo bani pe inspecteur ba futa mamalamu pour ko récupérer ba misoloana o ba kokonyangi bazwa surtout akokonyangi ko récupérer akokonyangi parce que au salamu passe merci na bien surtout le loli ba ko na masolo ngara mingi émission tolo bana émission bonya to ko manyo l'actualité politique et démocratique où s'est passé Kalev Mutombo et Congo to bin tsangwe malika mama bele tsangwe ma babi plus de 10 plaintes. Il y a torture. Et si quelqu'un est banate, tu évites ce qui juste que le compte démocratique c'est un chami solo. Bah mon ami la kabango. De te éviter. Na kati mutu ya masolo pour que l'autre vente sous ma cantine biso. Na matali marché central à tata mo konze le compte démocratique Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Na sepeli kaka. Epsi de quoi ça. Yo dossier no asu na zamdote. J'ai sérieusement aimé. Mais quand la famille obeza na zamdo sengi bina de Congo bila. Aménager bisika mususu po ndeko bazongela ba activité na bango na kati ya mutu ya masolo pourquoi alors sengeli tobeta suma ya matali sécurité insécurité ne ko démocratique vanta makantina biso penza na bo sembo na bo solo social ba congolais pe tobeta raté soko tali avenir ki mwenza ekufa tina lelo ba réhabiliter raté otali avenir ki mbanseke avenir kufa urbanisation faut salama na ba cité asikezo salama félicitations na mwa Martin Leta chef coutumier Mbenzale abin bafundi ngai na sambi atako sambate mais bandeko babi oteno 20 ans de prison na amende $20,000 état de droit sengel pe kitana na ba tribunal batara ba juge na ba magistrat le ba musa na école démocratique na secteur na ba mboka Herman Tumambote Mbote ndeko Rodrigue merci na ndenge o pesinga so invitation occasion ya ko ya lelo na plateau na yo pona ko manyola maye matali ekolo na biso parce que ba yemboka baza ko landa biso baza na posa oyo ba yeba maye ma ko leka et puis nini eza ko sala maloko la solution pour bango pe baza la malamu et puis na profiter na micro na ndenge pesinga ko pesa mbote na ba mama nyonso parce que toujours continuer na mois de mars dans mois ya ba mama na pesi bango nyonso mbote sika bozali na mama ya botingai mama ya boni mama ya bandeko nyonso bazali awa to pesi mbote nzambe abatela bino pe abatela bino ebele na oyo nyonso bozali po biso tozala bato lelo to fona pe na baitando to fandi lelo. Merci beaucoup. Ntsangwema likamba mabele ntsangwema dano enfin singa uju enterré na village natal na to moni gouverneur ya Maindomba a joué ba responsabilité nyo so salionde ni posa muto côté wana tsango imalikamba mabele petinde korodi kavana ko le balikambo wana na ko le bangali kamwani community petit déjeuner na ngai za ko yibsana ndiko Félix Pepe Asengi ezala karate ke mulangi nde pesa ka verte so vere sengi pesa Pepe alobi longola couvre-feu na yo pa mama ya kitambo magasin na station ma campagne baza kolela ba basala ka malewa na mikate na butu balobi depuis que la saison ngi baza ko bimisa ba 2000 francs transport bana alors que bakomba chemin basengi mokonza mboka pardon alongola couvre-feu wana parce que couvre-feu wana comme kan intérêt ya basoda ozo yina butu ma 500 mais peuple aza ko souffrir balobi ba obe en péage peuple aza ko souffrir pardon yango balobi mokonza mboka pour une seule fois okoyo ka peuple na hote songi sata basangizo ngana vere Félix ngalo ka peuple tendo ko dans d'entrée de jeu maman ndo taketa tama contre contre mo tifeto mo ndeko boni mbote ndeko Rodrigue majorité populaire consultée et pas premier ministre école démocratique Samalokonde et ça lui on ni nata benga bandeko musute baya ba accompagner bazangata majorité populaire okeka yo mokondo ko bonika non en fait yambona répondre na mutuna nayo na pesimbote na bana kisasa nyonso et puis la pesimbote na ba mama nyonso ya Congo le créance maman a botingai wazana mososo madame nangai bana nanga Patricia et Divine Medine bana bande nyonso ya basi na pesi bino mbote pesa mwana bino mais le but na pasi na mawa au pesi bana so mbote na sebena kumbona Medine moto nkomba mama te ka Medine na mama nanga ma fille mama nangai mulanga Thérèse azana madame Mayo azana ndako na bana na ba Patricia na ba Divine mais be luka ba complication pas besoin atina o ça na lobina na pasi na mawa pasi
na mawa na oloba parce que bande ko na Kisenso bande ko na ya Mombele bande ko na ya Mososo ya Kingabwa ya Yolo baso benga nga président Boni moi to lando sur na TVAT likambo ya courant ça devient casse-tête pour les Congolais. Nous n'allons pas accepter encore ça. Donc on benga nga président Boni to lando ndengeni bana Mombele sima ya agricole kula ya renaissance ya kasututé. Next colère on y a tongo babina nga président OK TV ko loba mais to ko lando ndengeni kula ya nakate mai kutu ko loba IGF kotana nesnen kanata jewana abinisa michobavi kurana mai bakimwa balobi président Boni yo président majorité populaire lobi la biso mai na kura mudia ipesa bana Congo mai bana Mombele na kotilika mwango banga te bana Mososo bana Kingabwa bana Kisenso Kimbanseke partout soki kurana mai pe kure bongite toko bilisa batu na nzela toko sala descendre na SNEL wana si faut aller prendre les déchets dans son bureau to bilisa to bengane toko sala yango mai na courant ça devient casse pour les Congolais on peut pas accepter ça likambo lobi likambo ya na kitation mama likambo premier ministre d'abord je remercie Samuel Kondo a recevoir ngai officiellement et likambo te ya ba gauche droite na délégation nyonso to ya kinaye to ya 4 personnes to solo line mambo belé Oetalimboka, notamment la composition du gouvernement, par critère il y a Kokota dans le gouvernement, bon après si justement orientation Konzamboka ça qui est comment il va composer le gouvernement. Voilà. Bon il y a d'autres histoires les secrets d'État qu'on peut pas dire à la place publique. Merci beaucoup. Hein? Mais au moins on a été reçu par le Premier ministre, on a donné notre contribution, on a Mboka etambola liboso. Merci beaucoup. Ndeko Ntumba a soulevé pour moi bien babi lotili qui n'a pas posé problème avec le Congo démocratique. Boni estime lobi celui to kobi kakaboye. Donc ça veut dire majorité populaire et côté élément pour basa la marche ba komati na SNEL wana ba senga na DG a côté la réalité en face aux organes na ville professeur Kinshasa. Oyebi ndeko nyembo makambo ya lotili kina mai ezali casse-tête na kati ya Kinshasa na biso oyo. Batu wana bazali Congo, tu te le dis Congo, tu le dis Kinshasa parce que Congo, tu le dis arrière Kinshasa, ils ont en plein 21e siècle. N'engagez pas ça, mais ça là Batouana té. Parce que Batouana, bazar ça na biso. Bazar na biso le quoi, tu comme marche pied na bango. Il y a fait net moudia, il y a fait na bureau na yé. Oya bien Kingambo, ça fait 7 ans, mais ils ont ressuscité. Mais tu allez pemben il y a ici il y a ils ont la débonement ni. Il y a mai. Mais ils ont ressuscité 7 ans. Hein? Donc sur aujourd'hui on na robinet on a douche et on a afani na ye le quoi mutu moko azali na yebite sur ça la nini pour la régie de Zoana mais na lobi IGF faut mona ba place au kende te bien azoko pona kande bisika ya okende mais ba place ya okende ni ya wana azoli biso munjai wana azoli biso mususu ya SNEL wana baza bandoki bayini ya école Congo bayini ya population comment la kati ya mboka oyo lelo na 20e siècle pour iko fanda na Kingabwa za frontière na fanda kana Kingabwa ezali frontière na Brazzaville ba boatu elikaka na se wana fleuve za wana oyebi bayini boni ba kota na soki moliza kata mboka wana. Et puis moi ce que moi je me pose comme question République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo si seulement si ba sa population courante bon peut se maïté à quoi sert la facture batu wana il faut pas éviter ba titouera bango na kati ya babitando batu ba no titouer bango na banzela na ba cité apparemment soit les responsables il faut assumer so ko monique ezo simbaté démissionner tika yo fona na Kabila na régie des eaux Félix Seye régie des eaux o fona na Kabila SNEL Félix Seye mais bozo sa bo perception nini na kati SNEL la régie des eaux ndoko dano na bete c'était na bi ntangwema likamba mabele ntangwema ngongo na kansi Simon Kimbangu siko ali molimo ne pema na kimia tala Congo no tika Congo ba problème tozongi 10 ans après en plein 21e siècle l'autre dit que zate ma ezate to monaka état de droit oui état de droit c'est bien social libo batu nzala batu bazangi mino batu bazangi lotiliki dans 2 ans mandat 2 ans Félix Tshisekedi yemoko lobi bilan na ezan négatif ne ko rodi ki nembo isalinga pasi pe mawa na yoki bande ko ngandi balobi mengana milobele o moko de ko rodi pourquoi to lingi to kosana pourquoi to zelo baba DG non to le bande ko Félix
ndeko Félix 37 ans en opposition, 2 ans ya fois na pouvoir. 2 ans ya? Ya fois na pouvoir ya 0. Ndeko Rodiki Félix ndeko na biso. Ayebite ke na kisasa pona kozanda ko batuna ka keso mibale. Ko ezalaka mai ezalaka. Ya yebi yangote. Ya misa to babaki ozana bana boni. Wana ko oui ozana bana boni. Ndeko Rodiki. Est-ce que pona ko silisa ngo na 2 ans na ye? Pona ko silisa ngo fallait ko sala biso silelio. Non. Ndeko Félix ndeko Rodiki ayebi yango. Ndeko Kabila lobi azalaki na 15 personnes te. Pour panzi na ye. Ndeko Félix aye azaka na 15 personnes wana. Azako zokaka même bateau. Oh ndeko Kabila a travaillé na bango. Oh ndeko Kabila lobi azalaki na bango te. Siko toko condamner nani? Parce que DG wana azalaki DG ya wana. Oh ndeko Kabila tika ki réside zona stel. Oyebi ke ba ndeko stel ba lela kabiso mbongo. Soko tali facture ba lobaka TV ya mbongo moto futa kekenda. Éclairage public. Futa kango ezaka pour ça mais mbongo wana etre place kenda kate. Parce que la audit kuna te na stel. Oyebi ke lelo na stel to koma koyeba na ba fédère na ba délaissage. Au fédère kiti. Oui, to yeba yango te. Ndeko Félix abi ke bato na bazalaki yeta muyini. Pour le nina za kotika ba. Pour le nina zuka 15 personnes na place au Kabila baka zalé na bango te. Parce que Kabila ye moka ganga ki, abi na za na 15 personnes te. Mais Félix azo zoka bato wana 15 wana. Azo tabayi na bango. Wala to le bêcher kene. Ndeko Rodiki na pousse analyse na mutika na bi politique ya Congo faut changer. Faut comme maneti match ya football. Match à football, entraîneur y est mon combat bengue une équipe au salut d'équipement va jouer. Mais ceux qui va jouer, on va échouer. Entraîneur dans des choses à ça là. Outil de mission, on va limoger. Politique peine de Félix n'a pas ministre pour le moment. Bah ça la tu as la banque à ministre qui a pas PDG. Ceux qui estimité au lieu que ma PDG n'a pas donc faut banque d'aller démission. Parce que banque ne va pas la choix. Entraîneur la bengue va jouer. Va jouer on mettre la carte. Mais sur l'équipe estimité pourquoi pas le monde entraîner? Parce que hier mon Félix n'a 37 ans. L'Europe n'a pas fait on va pas se faire belé. Ayebi ndenge ni peut pas ça ko souffrir. Ayebi ndenge de laisser Jezali, ayebi ndenge mai za na passe. Pourquoi ça ko si sangote? To le ba entre guillemets Kabila za congolais mais tu dis 100% congolais. Mais pourquoi congolais on peut kinoa aza ko yemo passe. Ya on a mitu na mwana baba za baba. Mwana baba za baba te, mais mwana nyoka za nyoka. Est-ce que Félix azalaka mwana qui sekedi na idéologie politique? Parce que soka azalaki mwana qui sekedi na solo. Na 2 ans papa to remis le bande ko dans le bureau compagne. Parce que papa na yeba tchaki premier ministre abon qui quand même moi bateau bazalaki à l'époque Zaï na 2 mois mais il y a 2 ans est-ce que moi il y a une on sait les références fait en nommé secrétaire du premier ministre pas Mobutu Masango Kiti dollar Kiti mais qui s'est fait il y a 2 ans il y a mis le banamo on dirait qui s'est fait dit azali mwana baba pour moi na baba zalaka baba te mais moi na nyoka zalaka nyoka parce que soka zalaki mwana qui s'est fait na idéologie politique. Merci beaucoup. Bonika Munga, tout le monde deuxième sujet parce que le sujet est belé à l'élo. Dossier Kalef Babi ça pose problème. Tout mais la gente dans dossier il y a démission il y a de komatata na fait c'était na peut perdre parce que il peut perdre ba bandero déjà c'est parti à vendre ba orga sobango matata kei to me benet nemia kei na la longue PFCC et puis tout ce dossier Kalef. Allez où va les choses. On montre que non de plus en plus le régime il y a Kala ya Kabila ils ont dit dans les boulous donc ça veut dire histoire aussi l'histoire il y a un père si la maman Bouni Kamunga Rodrigue Nyembe un grand merci côté batteur il s'appelle comment Dano je pense qu'il n'a pas d'argument il doit faire des recherches pour connaître la réalité des choses Bissotam Tolobi Kamamai c'est pour pousser les autorités à travailler rapidement pour le Kamamai Nakurensi là je lui donne l'information qu'il n'a pas voilà. Je te dis pendant 18 ans, pendant 60 ans, Congo til les noyo, et ça a 2 usines de traitement à maï. Njili na Lukunda. Or, capacité d'accueil, il y a population, les lolés, ça qui des usines, Congo n'avait pas plus d'1 million dans la ville de Kinshasa. C'était moins d'1 million d'habitants. Maintenant, on est à 14 à 15 millions d'habitants. Il a fallu pendant les 18 ans créer d'autres usines. Il y a coupé Sabatoumai. Pendant les 18 ans de Kabila. Pendant les 18 ans de Kabila, créer d'autres usines. Il y a coupé Sabatoumai. Na Kinshasa, même pas d'information. Usine et Pesaka Mai Kinshasa Mobimba. C'est l'usine de Njili. Maya, usine, il y a pompage à Njili. Il monté à mon réveil. Yoka Njili, Ndemouto Pesaka, 70%. Il y a population et Zokamai, Njili. Or, Njili Pesaki parle. Heureusement, avec l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, tous autres 3
troisième usine Yambai baso na lemba imbu soka yebita me vérifier na lemba imbu kota ba rifla na soka nazol pese ba élément important kota lemba imbu baso sala usine côté ya Kinsuka baso sala usine tout ya pesa to mai cela veut dire la capacité il y a distribution d'eau na capacité à population et ça différent na l'air wana tant que la main na courant c'est pour pousser les autorités qui sont déjà à pied d'œuvre on va dire que ça la misala wana basala yango rapidement on a peuple avala bien ça c'était pour éclairer l'opinion sur tous ces chantages de bobards qui a rencontré ici qui ne tient pas les coups. Qui ne tient pas les coups. On va faire Caleb. Parmi les plaintes, je suis parmi quelqu'un que Caleb a tabassé à la mer. Je suis parti déposer ma plainte. S'il est porté disparu, je ne sais pas moi je m'en fous. Quand je l'ai vu tant, mon Caleb va au tambola, à la marche, j'ai pleuré. Nabil doit avoir honte. Je l'ai dit, Caleb doit avoir honte dans sa vie. Il nous a torturés. Ils sont abonnés tous à bateau, à Betafimbu. L'air n'a été plus abonnés tous à Makala. Pour un beaucoup, le Caleb va l'avoir dit que, on va commis au marché. Les autres sont portés disparu. Écoute, soyons réalistes. C'est un fric. Il connaît beaucoup de choses. Caleb sait que ceux qui vont jouer, va s'ambifier. Sors-le, il sera en prison. On avance des arguments de gauche à droite. Il a refusé les juges comme ça, belé. Mais le procureur de la Cour de cassation, Alobaki dit clairement, bon d'accord, comme il a réquisé les juges, va changer juge. Va changer le juge. Par exemple, c'est le droit de quelqu'un. Magistrat ôté. On doit changer le magistrat, ça c'est clair. Va changer le magistrat. Mais là, c'est qu'il est dans les coulisses. Ayebi Kasala Mabe Mingi. Mabe Eleki Mingi. Ba dossier à Bagé Coco. Ba dossier à Ebele. Merci beaucoup. Non, là, quand tu as dossier, il y a théâtre et banane. Moutaba théâtre ou non. C'est le premier ministre à Kalad. Oh, démission le PPD. Moutaba théâtre ou non. Matata. Ouais, Matata un peu, de l'homme du théâtre là. Bon, il vient de démissionner, ceux qui n'ont pas perdu, ceux qui n'ont... Alongo na eblo. Alongo na eblo, on a lobby à Longwebo. Mais vous sont Alongo de Salibisson. Colomboanais, ça nous dit rien. Sans objet. Matata, c'est sans objet. Monsieur Matata Mponio, sa place, il doit être jugé. Matata doit nous expliquer la gestion de Boukangalonzo et la gestion de Mboka, comment il a géré le pays. Papa, l'ikama Matata totika sentiment. Il faut aider Sabiso. On dit que jour, Premier ministre Ilukamba est arrivé à Boukangalonzo, à Kotiboyalbi. Pourquoi ça? Merci beaucoup, Boni. Balamoko ministre Nalobi, ça c'est la mauvaise foi. Tu peux pleurer quand tu arrives à Boukangalonzo. Un monsieur pareil, et puis les deux, jeune. Ceux qui les jeunes, ils sont c'est Matata Mponio, il a demandé l'expérience de 5 ans. Matata a dit 5 ans. Avant, j'ai la côte ça va bien. C'est toujours ce monsieur-là de Matata Mponio. Isef. Attends, ça collègue Matique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boni Kamunga. Même ta d'antenne, parce que aujourd'hui, peut-être ta d'antenne. Donc, vraiment, Tumba, Ndeko Kane va réquiser juge. On va changer juge. Les adouanae va changer juge. Ndeko Matata, à longue sur PPRD, bon. Sans objet, Ndeko Boni Kamunga Lobi, Ndeko Matata, faut expliquer biso ba gestion Boukangalonzo, ya ba SNCC, ba avion Somba ya Kimpavite, Kenda Wapi, tout ça sont des problèmes en Boka, Herman Touba. Mais oyebi balanga nzembo ba yembaki notamment Pepe Kale kondo Pepe Kale atika biso alobaki trahison hein ba yenaliaka na bango lelo ba trahir ngai et bon oye Kabila yebaki teke bato aliaka na bango ba trahir ye. Mais comme yango wana komi bofani na mutu asali bino apesi bino bo mengo 18 ans bo le bio yeli chuté parce que bo na ba élection tout ça là qui bo juité parce que majorité na bino parlement bo juité parce que lelo mais beaucoup na mana etika moko bo tairi pour nani allez si bino 18 ans conséquence yango wana ya buzo batango yo juba tu ya miyibi oche bango pepe na yo suka na ngo sa nini bako trahir yo bako tika yo moko liwana yo etali yo na famille yo biologique nde makabu Kabila zo sibir lelo yango wana po ozo mutloa nembi akolo mwana na première Kabila muto ba façonner mutloa nembi akolo ko première Kabila ye matata mponya ko tika Kabila
tala matala mponi ozomona wana baza bato moko foto tuna bango makambo ebele balingo ya bakatuma mwake makambo ebele eza na mutu na bango oui parce que je suis mon problème mutu osali accident d'avion outi likolo ekwei oke na hôpital 2 jours après ozongela mosala mutu trouvé 2 jours après boniko eza mboka liboya kokosa bato ndenge wana donc bazala makambo oyo mboka il faut balandela bango université tobetaki kaka na plateau no ato lobaki makambo moko boye masango ya bukanga lonje boti université olokaka yango te mbongo ngo ezalaki ya poche na ye d'abord bambongo oyo asengi na opérateur économique mien oyo basalaka na secteur wana na mboka na ye wana oyo bakomaki lokola bafinancier ya université wana mais bato wana baza d'office actionnaire na kati ya université oyo kaka tanga bango nkombo université atongaki na mbongo na ye ya dossier Calève c'était un criminel. Un criminel, je dis bien un criminel. Il y a dans la place à Obama. C'est ça le terme qu'il faut. C'est un criminel. C'est criminel. Alors la place à Obama n'a pas côté. Tu vas continuer à faire maille. Tu vas continuer à faire maille. À continuer à m'abeler. Tu vas continuer à faire m'abeler. Alors la place à Obama n'a pas côté. Il doit répondre. Il y a un petit qu'on réquisait juge. Et il doit avoir une fonction à Sili. Et Sili, c'est un criminel. Il a tué. Il a tout d'accord. Mutuna moko. Moi na ya armato ngulo bakata lokolo. Boye ba ke moi armato ngulo ba lokolo katana. Bakata lokolo na misu ya batu wana. Na royaume ya kingakati. Bakata mona lokolo boye ba yango te. To banda kolanda armato ngulo peso to la deli a kufate. C'est la même information que je ba ba to bola misu ba bomba e côté wana babo makaya petit feu. Ndenge ba information to yebi to yokaka. Merci beaucoup. Mais na makambo nyonso wana Calève à Matalikolo Akita à réquiser juste ou pas l'infraction ils tellement les gens ma belle oya sane ils tellement ébélé alors qualification autre peut être criminel aïe ba kokangaka ye kaka et ça la famille mon côté oyo avec ko tolérer makambo ya sala famille moko na kata ntsasa na ndeko o Calève sala mabe na kati ya kashua aner wana na ba libanais na ba chinois na ba indien oyebike akangaka bato mosusu baye kodécouvrir bango kaka na moto aye remplacer na awa na Gombe awa kasho moko bato bawumela na se bayebaka yango te mokonzi ya mboka merci parce que opesaki mitindo bakasho nyonso ya aner basala nini baboma yango ça permet bapasala badizo na sama bele merci beaucoup mais ayebaka conséquence na ye eza des fois soki bajuge na justice te justice populaire esokipe na ye merci beaucoup Congo ngana olelaka kimbangu développement Congo biso na Congo tout na mitu biso ba congolais ne tolingani te faut tolingana tous na bomoko na unité ça peut permettre développement mbango ndeko dano oliba ndeko baleli na komba ndeko Calève atare qui se juge na sel mabebele na bana Congo attraquer même ba journaliste ba politicien ndeko dano o so so ndeni ngana pour ça analyse non ekende c'est en faveur ya ndeko Calève parce que ça peut ba droit na ye ndeko odi que merci avana kotana na koyibisa ndeko nanga lobi boni ndeko boni lobi ke ndeko dano asali ba recherche ndeko boni na koyibisa ko ganga na télévision be koloba out voir eza koyeba te oyebi na oyebiso pona yebisa bien abenga ngo continuité à l'état est-ce que projet a réside ezo et bandaki pas Félix pour yebisa nga Félix au salam oya yebisa pe batuke projet ya soli ya so de moto et bandaki pas ndeko Félix ndeko Kabila boya kango pa mona ka kizaye ko dia mbongi bele mitima na oyebiso susu ndeko na kenda na za journaliste oyo na lobaka mingi te mena sala kana za sesi na kenda na inga noté oyebi to za kana 8 ribi oyo sala ka pona courant na unya yebi ngo ndeko Félix asali 37 ans yezo le bandi wana parce que il y a tête il besoin to lui a dit to le bi Kabila tabando monene tandi que le Kabila mais le lobé to zo Congo zo simate to le ba Félix pourquoi to ko so batu mususu c'est ndeko Félix parce que yende tabando mona Kabila na nyoso est-ce Kabila tinde babo mabato Kabila mtasima minduki le Kabila mtasala bisbu mais pourquoi to tanga komba Kabila le boya tanga komba Félix ndeko tana 8 tribune mais Congo sala Congo za kana combien de tribune et 8 tribune moi pour le sala ngante te aura 5 ans mais kana na hinga on a biso pas vérifier ils aura 5 ans ndeko Félix a ibango teba tribune za ngune belo za ina chebe ba sala traité pour ni takola ni pour Congo bonga parce que quoi que na braza pourquoi na braza il y en a montuna parce que etando ndeko nanga na oui ndeko godik na koloba ndeko yebisa nanga ndewo nazo tsapona ndeko Félix pona batunezi bandeko boni ndeko Félix na mnoga bisa mbongo balobi mwana ya chasseur bazala kana ye ami avant papa na ya bumanyama pom ko papa na ya bumanyama ayo pesao ezaleti bango est-ce que bazala ka ba mina yo avant et vous avez une passe pour les batunezi ba komi pana ba yembila fatibe est-ce que bazala ka mina ils a posé gâteau te
on est adage on appelle si on comprend il y en a Caleb et puis au bête puis sur la zone ba moi pas poser même temps d'antenne amoni mutoko la Caleb ndeko na ngai naza ko le bango na bi mukolo balia ga ligoro des am ko bima ma kwanza te lelo oh non ça sala biso est-ce que Caleb a sala biso ba be ko le Kabila je dirais non mais Fatina 37 a ibi ma be Kabila sali konga sanga nai non ça sanga biso ba Kabila fait Fati ibi ma be abeta biso ba gaz que tu n'es pas papa nai basanga na Kabila bon pourquoi pas Caleb ndiko na makambo na yebi makambo statut ya honnêteté. Moi je suis un journaliste, j'aime pas les effets. Yebi statut ya honnêteté. Caleb asala mabe belé na Kabila. Il faut tout reconnaître. Mais na ko le bête c'est statut ya honnêteté ko le bani. Il faut l'attendre on a maîtriser. Je parle maintenant sur les problèmes itali. Non marché Zando. Non Zando matata mpoyo. Ndiko na matata mpoyo ndiko na matata mpoyo na mabe belé na moko. Si na dimisi beto zokata ko voyager. Comment va tu sala accident avion comme de moi ko. Pas bien on peut dire avion zaneti moto teneti voiture. Avion likolo tuki dans la si apo zongi na yo kosibiso bondement pele lo bande connaître ba matata mponyo qui les connaissait to le babo solo nana yebi Kabila osande mona Félix alo ko batuna satomboli to yo matata ya bimina ministre finance azala ki na kosala ba yeba ate Kabila mtatomboli lelo le Kabila za insulté olobi ke noza suna Kabila est-ce que on a besoin d'événements pour na Congo moi non événement on a besoin de lui d'abord biloko bon peut pas na besoin sous ça ne bon Caleb, oh matata, non événement pour merci beaucoup. Matata, amata, akita. Il faut juste c'est la naïe, aïe bisabiso. D'abord on a une de konanga, tu vois katumba moto. De bukanga l'autre. Voilà vraiment. Monsieur Zamatata. Matata vraiment il faut. Avant tout le monde est casam modèle. Font la troisième sujet par moi Zando. Font la troisième sujet. Mais c'est quoi la magambo italisando. Chef de l'état Sajumokano en tout cas fallait pas tomber tango abine de Kwassan alonga na Zando. Va répéter Zando parce que lui ne peut pas accepter population naie à sala musala na ba commission parce que foule l'équipe mingi. Parce que réhabilitation obino c'est pelaté mon mbogada non. Ndeko ngodi ke salinga ipasi. Salinga ipasi ko mimo na mukonza mboka kiti. Mukonza mboka katili kambo, mais mukonza mboka bosa ni longo. Bosa ni mukonza mboka bosa ni peuple na lingi na zo tuna mukonza mboka kesi oyo. Mukonza mboka peuple na yo kende ki swali zana o bavota ke no bavota ke ero kende ki nazana mona ngi bangote omitu ni ngobila ozi décision iyo zando za salité so bi ke zando za malamu za mutama bi mais peuple nango baza wapi fala tu ne peuple nango baza ke oteka o te bango wapi même ko ndamuka puni peuple na ite na ko ndamuka bosani peuple ya yi to boy tende ko ndina ngo babo solo na to kende na banalize na ngai oyebi ke ndeko Félix atibo haji mukumba mugo ayebagile mutuna makoko ndeko Jantina latisi abimizi mukonza mboka deux fois ne libose na banda honki cha sapo peta latisi kutu na soki biloka hola mutu soki ni mais qui cha sapo peta wana bakangiza ndebo nani pona sanitete zando aliza kana kincha sote ndeko Félix aye asa moya ye na ye asale loko moya kincha sapo peta o esimbite ma yesu na mabazana pe mukonza mboka luka mikamisinga est-ce que la vie a pesi Jantini fait vert, tout le monde a punité. Question de chronogramme. Et comme ça, comme oui, ma camarade a connu ça, les magasins, c'est comme on a beau tamaga ibana, on m'a couvert ibana, on m'a kanga kabiso, crèche à ibana, mais t'as pas eu fongol. On m'a tagi couvre ibana, on m'a fongolé ibana. On m'a dit que mitunité, même on m'a dit que mituningo bilate, à ceux qui a des événements. Zandu, n'a pas de vie. Ma mituningo bilate, n'a rien à paix, place au côté à peuple nangai. Place au peuple nangazo sal, parce que le bikuna bosoto. Place au peuple net, à la place de chez la misère. Ah, bosoto. Ah, qu'on est aux athées. Ah, malade, malade, aux athées. Fallait me contenter pas qui dans la terre. Ah, mona, place mino batte peuple naï. Merci. Place mino peuple votant qui baza kusala, baza kotek. Parce que place au batte ne prendre bila, ils ont salité. Si vous dites que ngana le bagana pesa solution. Pour nangai mo konza mo ke fala salani. Ngobila na ndimi de na ozandi za salité. Mais avant ozo décision ya kangazando ça na balobi est-ce en principe ne kongobila s'il te plaît attends toi député est-ce que to la actualité c'est ne kongobila keta qui peut na niveau assemblée nationale a présenté projet ndeko kodik niente c'est pour te dire que non niente zéro le bungu tulu ngana bi le bele au monde ko kodik est-ce que ça makamunde ngalingi andiko balobi lelo eza kopa merci beaucoup kaibiango ndeko kodik pardon pour na ko chiter na ko le bele suki ça émission ya ngonga ngai na za ko pesa c'est quand la décision il fallait ndeko Félix Alobanini tende kongobila j'accepte to que habiter zando mais avant les sols et les sous la partie à l'état bukana une place mongo ba place za vide
tongela na bana Congo bana Kinshasa zando moko ya modèle bakena nkuna na sima parce que continue l'état ngoblo ko na projet zando mpe mtoto mais ngana obanga merci beaucoup merci beaucoup Ndeko Dano Ndeko Bonika Munga awa oui chef d'état du Mokano tata Mokonzi du Mokano c'est fini mais Asana Kei Kuchapo parce que Asana peut être papa qui mouta bangobile consort de deux il se pose un problème il y a chronogramme ngobile c'est fallait ça bakinoa que na ba maman bateka kuna bande ko basala cop kuna toko banda mukolo ko toko sugisa mukolo ko chronogramme ya raté parce que misaka tata Mokonzi rioso mon amour chef de l'état ouverture il y a banque moko d'abord merci na mutuna nayo. Je voulais répondre à mon frère. Je ne suis pas un applaudisseur. J'ai connu M. Félix, ce n'est pas plus qu'il est devenu chef de l'État. Toi tu connais. Rodrigo Yebiango, Nana Nana Félix, sur la taille qui président Ezaté. Et j'ai combattu M. Kabila pendant les 18 ans. Dans les cas on a TVT, on va contredire Ngabaya. Dans les cas on a TVT, la commission de Kabila c'est là. Non. Je le dis à haute voix. Oh, mon angaï, la commission Kabila, il appartient au passé d'accord à l'Obanangaï. Azati. Mais, bateau, dans la politique, il y a Mboka, oh, bazaki la Kabila. Tu y es bani, tu solo la rana bango, bata ba vienne à biso, cela n'empêche pas. Attends, on a ni José Makila fait pire vienne. Ah, pire, tu l'as entre Kimbuta. Pire vienne à depuis fait que je n'ai jamais soutenu. De deux, je suis parti aux élections. Na boyaki candidature de bataille c'est dans le baki que j'ai besoin d'un Quinois comme chef de l'État et c'était mon slogan de campagne et j'avais deux Quinois, il y avait Fayulu et Félix Antoine Baromi Bainanda le Canada Robima pour son information qui était dans l'archive à IDPS au moment on a que papa qui s'est gagné à plus de 10 fois je ne suis pas venu pour applaudir quelqu'un non s'il y a du mal si le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accéléré attaque ndeko nanga kisasa pona mbala ya liboso na mona ya kisasa akoma mokonzi mboka na za deré simane soki mabe salami tokoloba merci beaucoup il y a notre mais tout n'a pas se faire ça ndeko to bete masolo onatra na to yomoni likambo ya zandu chronogramme ça chronogramme je pense que la réunion qui s'est tenue na grande salle ya hôtel de ville où tu as dirigé le chef de l'État il y avait des investisseurs français au bas du projet one. C'est ce que moi j'ai suivi. Au bas du projet. Président Tuni Bango, chef de l'État Tuni Bango. Et ça va se passer comment? Balobi, nous sommes déjà prêts. Deuxième question. Président Tuni Bango, alors tu n'as pas investisseur Rwanda. À quand le premier coup de pioche? Voilà. J'ai ça dans mon vidéo. C'était à la Réunion. À Lobby, dès que l'autorité urbaine nous rassure qu'on a tout démoli, on a tout cassé, nous venons directement avec les ingénieurs commencer le travail. Ça, c'est le vidéo qui circule. Donc, comment on a vidéo issu de la Réunion, dirigé par le président de la République, avec toutes les tendances. Tendance pour marcher et le mois, tendance. Je suis en train d'arriver. Tout ça, tu veux sur le chronogramme et bandam coloni. Tout ça, c'est barrasé. Non, le président a demandé. C'était la question du chef de l'État. Le chef de l'État posait question dans investisseur. À quand le premier coup? Ça va commencer, hein? Quand? Ils ont répondu au président de la République que dès lors l'autorité urbaine a rasé marché biso tobandi c'est qui tango bilamena le gouverneur de la ville de Kinshasa de se mettre au travail ici déjà sale lundi babandi ko ravager marché et de pour citer moi Nathalie Kamboza de Tozoloba bien que c'est basu ba mesure batu batambola il y a des journalistes d'investigation cette histoire ne peut pas exister alors batia batu wapi on avait déjà créé des marchés succursales. Oui, bien, malgré ça, on a conditions vraiment impeccables, mais au moins, on a cherché à mettre les gens quelque part. Oui, bien, les lots qui attendent, na Brazao, Wenzo, ils ont soutenu. Pour son information, Wenzo, les lots, Mobutu a inauguré en 1971. C'est plus de 50 ans. Wenzo, la toilette,
Et maintenant le chef de l'État a dit, président le Bibo, nando yana wenzawa, na maman, tosomba biloko, tosokota bakato, tosokota balouvoa, mais lelo, na kokota, so na koti na zango na sali 30 minutes, so na bimi na okufa. Donc l'idée d'aménager ce marché, que ça le marché à Sika, est une vision moko malamu pour la vie. Pourquoi on doit contraire? Heureusement qu'un grand arbitre, Ayebi Kisasa. Merci. Félix connaît Kinshasa pour quand même co-débatteur, n'a pas Ayebi Kisasa pour le Félix. Ayebi Amunyosu, parce que Kisasa le la biso, n'a pas Félix. Herman Tumba. Ayebi Kisasa, merci beaucoup. Ah non, merci beaucoup. Herman Tumba. Motune ya boy. Chronogramme, na tumba chronogramme, babi tata mokonza biso. Mais moto azaki na mai ndombe, tika ko tunanga mituna ebelete na leso. Moto azaki na mai ndombe. Asali eloko te na mai ndombe na ndenge ya longwe. Chronogramme yo tuna ye. D'abord, yo kana likambo nazo loba na yo chef de l'État lobi na ye atuni question et ko sala ma boni. Yo ka bato babi mokolo autorité urbaine. Mokolo. Est-ce que mokolo la précision? Le chef de l'État n'a ko saluer initiative il y a qu'on visiter parce qu'il y a des ayoki mingi parce qu'il y a bala mboka ndenge baza ko mona parce que ils ont contrôlé mais yo na assure na ndenge nini moto oyo alongo na mai ndonda sele le côté et bon na ngito sa nini zango yazo luka atonga awo ya ye na ngalo bi initiative ya sika pour na mai ndonda sala kyango mai ndombe nembo ko sala kate mbongo kaka na ngitasa kuna ko banzete kuna ko kaka ya banzete na ko bobisa bato awa ndina ngitasa awa abobisi bato boni na zandu wana otuli kamba chronogramme yemo ko na moto na moto zo ba tanto plutôt mokolo non ça ce n'est pas le gouvernement non mais c'est le gouvernement non ça c'est ça la zando wana ezali ukipa na yo merci beaucoup na la idée wana ezali ye idée le temps azoki yango afanda kina ba expert kedeki na assemblée pour soumettre projet na moto moko te donc elingi koloba ke moto wana na ba initiative ya kobomisa bato kaka ata initiative ya kobomisa te soki oboyi tika mosala na ebomi moto zongela koteka banzete na yo ngomila merci beaucoup esili deuxième partie masola pourquoi le toki malemi na suka emeka moka toki na suka toki malemi na suka IGF partout koto IGF na INPP vous savez ça mandenge on a tra o manyonde ni masolo na nyonso ndeko nanga Herman Tumba bayibo solo na bo sembo fo pole monana mais IGF partout dans l'entreprise il y a portefeuille de l'État et là malamu il faut ba ça la contrôle il y a gestion nyonso salami na kati ya ba entreprise wana mais ba entreprise wana pe et ça n'a pas difficulté et ça n'a pas problème ndaki to yebi on a ndenge to etikalati na mo ya lelo mais bato mosusu baye balobi te ke mabeza la kaka efandi bato pe ya malamu bayaka basala ka pima kamo ezali tane vinde ko José Makila pa osala malamu kuna non kotangela nga José Makila te parce que non azali dribbleur soki na lobi dribbleur c'est-à-dire pour na boyi ba qualificatif mosusu oyo bende la kabiso ba problème na boyi yango yemo ko sika fandi ayi mabe osala na ayebi azam Maradona ayebi mabe osala na onatra comment yo moto moko aussi ba bilembo ya hôpital oyo eleka bambula na bambula zaka kutu pesa te oya ko lakisa ko pesa misolo ya onatra okay nango na baso médicaux mais boko na sena ba pesa yote kaka onatra botika pe mboka etambola na lolenge sengebe non dozui lelo mona mboko oyo aza kokamba onatra elongo na mama moko azali trésorière ya na onatra na benga madame maman sociale Bolumu donc esika nyonso mama na tambolaka bato na tra bazako betela maboko parce que azana motema moko soki bazalaki na tango yo ba ndeko kimbembe bazalaka na bazalaka tamsu na makanisi ya ye bato na bakako bongola mitema po basala ke on a treke de liboso omoni eza lokola département HP de faire kala ezalaki na monsieur Martin Lukusa monsieur Martin Lukusa lelo azali na port ya Kinshasa donc contrat ya ba voiture yaka na tango wana monsieur Martin tasalaka ba contrat wana et lelo na mutu basali ba contrat ya ba voiture te to comme mon chef de l'état comme ko bunda po ba banger sika et ya même ya kala wana oza ya kokufa bato kosala longo eloko te omoni donc esika bato basala malamu faut ko beta maboko to joindre ki ya INPP il y a 18 ans avant 18 ans arrivé ya Maurice Tikou ya nakati ya INPP zalaki
lolenge boyo INPP ezalaki lokola fulu etondi na kati ya zamba. Donc il aurait fallu na motu ya INPP un big manager lokola Maurice Chikuya aya po atombola eloko wana et comme un standing international lelo OK banana 6e rue ti na bisika nyonso na ba province nyonso moni makambo oyo Chikuya sali ezali biloko ya kokamwa oyo bato lelo ya mitema mabe baza kofinga baza kobenga moyibi tout ça non IGF eza mosala na ye ya kokota kusala ba contrôle na kati ya ba société wana mais yo quand tika sho akeli osala akuta kama mabe akuta mabe te parce que moi na mboka Chikuya aza moto oyo parmi ba manager oyo basimi ba entreprise publique ya portefeuille ya l'état oyo to ko féliciter ko pesa longonya ko tombela mibu ebele ezali Chikuya parce que asali makambo oyo na ba entreprise na ongoba na tokobeta makasolo ya SNCC lelo te pour makambo merci beaucoup mais moto tokopesa longonya topesa merci mingi parce que bato bazana INPP lelo balela kate eza makambo Chikuya asali alakisi bango ndenge nini musala eza kosalama alors soki tozwi par exemple moto wa Chikuya topesi yo natra mbula moko ze delo mona natra makambo na changer makambo changer bato wana bazwaka bango ata lelo akozala te mais il faut atika la modèle na expérience na expertise oyo ye apesi na pona kotombola ye ndeko dano yanona parce que toke malema na suka wa sibiso sigena 5 minutes ndeko rodi ke merci pour na metali Jeff na koloba na baimbo kao baza kolanda biso ngana le banga na lobi à part Nzambe ezali bandeko mibale na monde entier o bakomisi batoshi ezali ndeko Kabila na ndeko Felix baloko takana se batomboli oyebi eloko zokamsanga koma bato wana bato bazozwa bato na nia bazokomisa bango ba millionnaire ndeko rodiki tolo banani bosolo moi nous venons à la télévision il faut de penser pas solution IGF bato kanga bato place les ako simba te mais tuni mbongo wana ezali kokende wapi peuple asa ko bénéficier na nini ngala yaga na sina zo pesa solution IGF soko kei okangi bato na onatra mbongo o makila ibaki mbongo par exemple aibe mbongo comme landela mbongo zongi 3 millions aujourd'hui 3 millions wana et qu'elle ne paie la trésor public parce que bato IGF na bako lia ngope na mkoda mpongo pozo ba solo et qu'elle paie la trésor public te pour bafuta batute baibaki 3 millions yangoi boluki place moko bosomi botongi immeuble ya 3 millions baimbo bako futela kuna bato yoto bayebi ke ndeko bakile omonu baibaki pa makila ta yango tongi immeuble mbongo na bato bafuta ba loyer ezo ke na trésor public mutako banga ba mais mbongo bakanga ya 100 jours o ba blague bazo kisani et que na pepa mona pepa bénéfice nani autrement que mon exemple zongo bato bazako mona ngote pourquoi parce que ngana mitune le est-ce qu'il y a du pona bango ba comme ba millionnaire nous se basala ka pour l'intérieur ni pour l'intérieur peuple ba yebi sanga mutu nani oyo bakangi azonti mbongo li bengali merci beaucoup ndoko peuple ko na bénéficier ya ngona la lobby soki bakangi o ve ambato ibaki mbongo 10 millions ezongi to mo eke na banque te peuple mona ngona banque te et ça nous sala mo atanzela atali tu makama réside des autres monique mbongo ne yango ya ve ambato yango sali tronçon ya nzela boulevard bongisi mutako yiba lizu liteme so yiba ko kamba ngani kina bank en Congo za neti mutabongi saka munga na océan so eki iyo kana merci beaucoup Bonika Munga émission si déjà so kotina na répondre so kotina Éthiopie so mbule beti Éthiopie na Gambela au moins la maman batandi biloko na mabele mbule zo beta fulu salité azotana Thompson na mabele on doit laisser ce peuple dans ces conditions pour la passe à Namboka nous disons non à ça soke na zanga mbule na Rwakadingi mbula so ebeti patata koteka fulwa wa solwa totika peuple na etawana puisque passe za na mboka nous disons non à ça la vision de moderniser ce marché ici décision du gouverneur la ville à Kinshasa on doit soutenir ça c'est ça la vision c'est ça la beauté de la ville mais c'est Ngobila Salam Sala na yo majorité populaire à Simana. Likambo ya IGF est clair. IGF via lingati. Musana ezomona na kitoko. Ekulutu na yebi yo lelote. Na yebi yo mona lemba na yebi yo lelote. Na yebi ko zalaga honnête. C'est un ancien de Saint-Raphaël, préfet de discipline même na Saint-Raphaël a limité. Na yebi bandakala. Salam Sala na mais kota ba entreprise nyonso. Et puis mbongo ça qu'on récupérer. Il y a ce qu'on appelle le principe de redevabilité. Le peuple doit connaître. Bon, récupérer un bon sali na monini. Moi, je préfère de connaître le idée bien. Baton a mais ngana bo idée na été. Wana yaye. Ngana le biso bozino on a tra pour récupérer 300 millions. 300 millions bozo sana kesa on a tra. Bozo sana kesa on a tra bon msano on a tra. Mbongo blatiner.
35 millions ya banque ti lelo toyebi te mbongo ekiapi soki na dossier ya neti bayebisinga ye chef pas Chikuya et pas Maurice. Maurice est un grand manager asali makambo ya kitoko, mais en plus manager mingi dans quel sens? Maurice a négocié avec les JICA, firmement japonais. Ce sont les Japonais qui ont financé l'INPP comme à niveau et communion. Et pour arriver à ça, il faut un bon manager à la tête de cette institution qui peut appeler le partenaire. Baya et Belé Baya Goutier Maboko Moussaraki. Donc Chikuya, c'est quelqu'un qui mérite. Au contraire, quand il faut passer par rotation dans la société, il y a Congo. On a très chargé. C'est Sonas. Puisqu'il y a détournement donc je pense que Maurice Chikuya, c'est un grand monsieur, il mérite, il a la confiance. Martin Luc, ça fait pas bien ça. Il y a des Congolais, Martin Luc, c'est qui? Comme nous autres. Chemin de fer. Comme nous autres, on a quoi? Tout le monde a noir. Tu as pas combo à auto yebia tate ba Martin ce qui battait. IGF Moussa les Akitogo mais avec Maurice Chikuya, moi je pense que attends toujours bawa. Mais bilon de bosala musala. 23 élections aller. Bilon de bosala musala. Souci naturel que bateau, ba manager ba compétent. Donc là ba Maurice Chikuya. Botika bango bien beau déplacer bango. Ba manager incompétent. Donc là ouais SNL Bosco, donc là la régie des eaux, donc là la SONAS. Donc tous ces incompétents là, tous les managers incompétents, les DG, PCA incompétents doivent quitter, rendre l'établier. Comment ils vont rendre l'établier? La nouvelle mise en merci Nandeko Herman, merci Nandeko Boni Kamunga, merci Nandeko Dano, merci Navia Mbata Mwana Barumbu, merci Nameka Moka Kimi encore na Bota Mabino Tukutami Kolomizeko. Au revoir. Tambola malembe mona okutana Nzambe. Au revoir. Le bonheur, suffit d'une phrase.